Lisoto kobetela o lelo bandeko esalami bongo na lemba bana lemba bayebi lisolo o epesa pasi ya kosakana te ndeko na bango apesi lisolo ye moko ya comment se fait-il que ndeko mobali a vivre plus de 30 ans na liboma ya liboma azoki liboma wana ndenge nini ndeko ya ba église o benzambi ye alingaki a délivrer bongo mutu ya liboma na fulu Azumutu ya liboma a kepa de a délivré liboma wana échanger koti pa na ye pendant 30 ans de ko suka nango aboma ki mama na bango na bambeli mama akomi mpuku azoko tsa même mama bambeli azoko bete ba mututo eboka akanti mama na bango akomi lokola mpuku pasi ya kosakana te makambo église oyo ebomisi mama ya batu na ndeko bandeko oyo baleli yango lisoto kobetela yo lelo baye basi bokota na baka chaque fois luka ozala utile na société dans les biso ke soko zali na maboko te ozali na moyen te okoki kosala musala te pesi esengo bandeko tala jeune fille oyo liboko moko zali te mais ndenga ali kokanga suki yaya to tele image au point interpeller ce sont les gens encouragés kitoko tala vraiment yo moko. J'aime mon travail et je n'ai pas honte de le montrer. Car c'est mon travail qui m'apporte un peu de dignité et de respect. Grâce à mon travail, je peux satisfaire mes besoins et ne pas dépendre des autres. Tosuki kaka wana te ya tala ba fi oyo ba linga ko mi pesa valeur jeune fille oyo ali ko mona wana hier soki to bisio ateka ka makala okondimate tala comment est-ce que azoko teka makala mais soko alati a tuti mondele okondimate que jeune fille oyo ateka ka makala est-ce que côté ka makala ezali mabe ezali commerce te tala fille oyo ateka ka makala pour na survivre to kozongela ngaka na émission ya lelo SOS mususu ye pona tono oyo atale artiste comédien asala na bangalufa na balokulu bebi yango no bakal de batu ba kena bakal sikabwe azali nto kolongo te azali malade ya leli bosunga is note mawa bote mina bafaya na ngayo sutu tono oboyeba kia papa ngalufa na rokulu azobela des semaines akana ndako na ozo bakisi bokoko bazo changer modèle nyoso mais et sympathie na sike no bafaya nga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya fiston tous abonnés massivement c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête
pe hôtel ya qualité botike la Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse zwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance et fidélité na programme obo pesaka radio Lokoyo télévision et pas wapi tokuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya lisoto ko betela lelo ekolelisa yo ekopesa yo pasi makambo oya ba église. Est-ce que il faudra n'importe qui otika mutu acha loboko na mutu na yo batu mususu bambenga ba pasteur basali ba pasteur te kopesa yo pasi ya kosakala te makambo oyoka awa ya ndime ngai mabe kotipo mokili eza mawa pasi kasi ya mboto ko bakuna to ko développer nanu obomondi bongo na sommaire na biso Yambo to banda bongo émission au mesanto ko ebisa yo sala un clin d'œil. Merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokoyo télévision et pas wapi boyebi yango pe to tsenga kana yo oleka bongo na Michael Josh na site o sala un clin d'œil pour ba arriver ya sika ekoti kuna bloc o bali koteka bloc ya mali les ali donc nyonso to o mutala taka ezai na Michael Josh kota kuna pona o se procurer de quelque chose ko futi ba ko tikela o tinanda kusiko mikolo bomoni kutu ba ensemble à survêtement bino wa bozana malili sika ba survêtement ya drapeau ya Congo, non seulement drapeau ya Congo mais drapeau ya mboka soulingi ya kitoka ko sakana te kota bongo na Michael Josh yo ko mona yango ça na clé de tala ba montre ya comprendre sentir ba yeba ka moto ya mbongo na montre aya montre diamant na orozua puis so Michael Josh te ya yo bongo nanga usakana ba sponsor sentir voilà or pene ngenga na ba diamant Michael Josh c'est que bien bozua pi ya boy Kobo ça peut être ça un clin d'œil kola la bongo la Genesis Hotel pour Genesis Hotel yangonde mankambo est-ce que comme c'est que bien Yaya makambu stomola na mokili il faut pesa ye sengo na mokili soki omi pesi valeur te muta ko pesa valeur te na lobaki ke soki mwana mwasi azali entre parenthèses baka azali incomplet ba ko pesa ye valeur te yaya atali ko sa yo katana ata ozangi liboko ozangi loko boko ma défaut zali ko se décourager te mi pesa valeur to mona ki yango comment est-ce que ba chinois oyo kutu azali na makolote me ba sangani l'union fait la force ba osala musaya ya na peka na kisa yo vidéo oyo pota la pepe yo jeune fille courage yo mutana maboko bibale yo mutobotami ata papa akufa mama akufa na possibilité ya kofanda kananda kute comment est-ce que moi na mwasi na période de la génération kofanda ndaku ta la jeune fille on de koliboko zali ya kokatana bakata liboko na yote soka bota babongo to deni ata infirme to loba liboko bongo esala metala dégâts kanga suki ya est-ce que boy ezali ko encourager te et pesinga esengo na image ona telu yango ya pona epesa yo mutu musu courage comment est-ce que yo banda okenda mikili ya mpoto banda okenda Afrique du Sud banda babala yo atala kisasa okenda kwa libala ovanda kaka osela kanyoso tu e uta pa mobali non tala oyo soki ndeko oyo liboko ezalite azokoma na niveau ti ya okende ko luka musala akanga kasuki c'est que bien c'est l'exemple s'ouvre Hollandi c'est que bien na CPI l'Elmajo. J'aime mon travail et je n'ai pas honte de le montrer. Car c'est mon travail qui m'apporte un peu de dignité et de respect. Grâce à mon travail, je peux satisfaire mes besoins et ne pas dépendre des autres. Grâce à mon travail, je peux me sentir utile et valorisé. Grâce à mon travail, je peux me... Toti kaka na makama kolaksa o ya pas de son métier à quelque sorte genre ta la jeune fille oyo na émission de kotala we komona wana photo ali kotala waso ba eshoka teka makala gondi matin jeune fille omona musala na ye ya koteka makala kenda kasoyi makala basake makala aye atandi mipuku azo koteka 100 francs 200 francs teki makala suka nango azana mwa katuku bianza azana mwa quelque chose mais na weekend soka sisi koteka a beti forme taninga beti teni wana okondi makateka makala yango atoyebi kateka makala sani
est-ce que makala comme wana mutu makala ezali commerce te yaya pona ni commerce au salaka okela ngo soni ote kuna bango na teka mikate na ndenge nini e bango na teka na bonze na ndenge nini yaya eloko ko tsholo mbongo yaya musala oyo sala yango yo sunga yo lesa bana na yo yango singa yo ozala mwasi ozala mobali okela ngo soni na ndenge nini yapa yaya y a pas de son métier est-ce que komi yaya tout ce qui l'action bloc oyo pona ko penir yo parce que ba do solo ba papa fisto ba misala so à l'étranger ba misala moko mabe ceux qui dans na Congo na ngosa misala ote yaya eza vinenge yaka musala ne so kutana nango yaya aux étrangers na pure force à vous courage à vous yaya sala musala oyo okomona ke ko sunga yo pozo mwa lipa au lieu que na ko senga ba bien yekudu bisenga senga te. Contente-toi de ce que tu as. Moi, lipano muke, chose bimawana, moi pantalon na zo bima, moi chemise ya kangama na yango. Ta la jeune fille oya boye. Ayebi ko luka. Est-ce que jeune fille a boye? Osana tankutu ya okendaka ko luka ba pesa kaye. Po yango za ko pesi makambo su makambo asana tante parce que ayebi ko luka. Ya, au moins na radio le collé, to luka ko la sabino bilo ko moko oyo, ce que monsieur Sili oko simba quelque chose. Est-ce que oyo? Et ça qui to côté, ba jeune fille a boye. Ya, été ya bino ba ya basi, ba ya mibali. Partout dans le monde entier au talangai luka musala moko sala ko ka sonité yaya oza étudiante oza étudiant okendaka classe mais côté wa bazo luka mutu akombola ta toilette akombola rabo yaya kende ce ko moi quelque chose so moi 10 euros bimwana moi 20 euros moi 10 dollars sala yango pour un temps aya ndeko mwasi oyo aoteka makala azokufuta classe na ye lobi tanga koma ministre lobi tanga koma mutu bobamine parce que nous les africains tout ça makasa bakamwana oko publier photo na yetala omoni moteki makala te yaya abandai koteka makala pa futa classe abandai koteka makala pa boye ko senga na imbongo pa mutu est-ce que bokomi ya oza esiko salaka ono ya salaka na restaurant aza servante aza waitress aza boye ya eza mankambu oui naza waitress oui na servant na bar naza barman oui na osala yango pona na zwa mwa muke wana na futa kelasi na futa cours po na koma mutu zali mabete. Est-ce que komi ya force à vous bato sala musala so misérable no moi lipa muke est-ce que bokomi o papa fisa ba quitter au lobby c'est que bien on comprendre voilà c'est que bien ya mboto batelo li solo to tikila oboyo kamoko SOS oyo ya Tono asali artiste comédien oyo ngai personnellement na yeba ki na groupe balokuli groupe balokuli sunini les ala oh na ba lokuli kasi na monika elonga lokuli fona seka lokuli pe a son âme na ba papa na biso bangalufa basaki na ba etabe konso Tono abeli asana bokono azo senga lisungi batu ya motema malamu bosunga Tono. Mais moi je ne comprends pas na kotola image à Tono oyo ka olanda le yemo azekolo mais comment est-ce que comme gars soki artiste abeli il faut aya ko senga don bosunga même artiste binope est-ce que ba organisation oyo bino salaka na ngwana oh non ministère de la culture artiste songolo pakala oh ba président ba groupe théâtral ba président boy y a pas une caisse ba contribuer raté est-ce que comment est-ce que vous n'arrivez pas à vivre na bambongo oya na musala oya bino yaya tulobaka ngo à long et à large awa na pesa un exemple na groupe Salongo pourquoi ne pas copier makabo au groupe Salongo bandaye ko sala parce que ba théâtre to ali ko mona lelo ezali idéologie à théâtre de chez nous ya groupe Salongo est-ce que possible yoka to à l'époque to sikoyo comédien moko ya groupe Salongo akufi ba osenga mbongo Kokodio ko bana benga mutaliboma akufi basengi na ngombongo ba tu ba contribuer volontairement pourquoi ils étaient tous engagés na RTNC ba msusu na oui na RTNC aux RTL à l'époque mais pourquoi ne pas créer cette stratégie là ya pour les canaux chaîne de télévision vous avez un sponsor entre parenthèses. Par exemple, chaîne Moko Songolo, on note le grand radio le collé. Pourquoi ces radios le collé là par exemple ne vous engagent pas? Bon, comment le collé va travailler? Bon, ça théâtre, mais bon, travailler pour un enfant de quoi parce que vous équilibrez. Nenge RTNC et engagaka groupe Salongo, na groupe Nzoi. Est-ce que vous commis? Et il était rabino, hein? Ce qui est comme chaque fois, on a sali succès, le Kébélé, na souka boya koufi, to a eu problème, papa da rosenga mboko boye, et ça m'a la monté. Est-ce que vous commis?
Voilà, je rappelle encore toi na SOS ya maman na biso mami oyo azaki bongo na Suède na bana na ye Fiona et consort Fiona au moins na lipasa na ye il y a 24 ans oyo un certain monsieur na kombo ya John Kasongo, je crois quelque chose azala prendre d'urban aye ko kosa bongo azala pasteur, nous sommes en train de vérifier à la radio le collé ba tu as d'urban lobi ba bien comme étant pasteur te ba bien afin de rendre na lupangu ya coin immeuble ya coin permet l'église mo za kawana. De quoi on a témoigné. Donc, c'est un faux pasteur, il n'a jamais été pasteur, il n'a jamais été prophète. A dribbler, n'a évité l'église, oyo, amaki maman, mami, na Lubumbashi, et ça qui va spirituel, toute l'église ne peut s'y passer. Kasi, maman, mami, na gisasa, a ce qu'on a en Suède, yé a Keibongo, na moi, na ya, à faire un d'accord, maman, mami. Quelle honte! Bandeko ya Suède, Botelemako, Bandeko ya Danemark, Mbotenayo, merci, la danoise télévision, mobilisez Bandeko, côté Danemark, mobilisez Bandeko, côté ya Suède, kuna, to sunga maman na biso mami, azonga bongo, poto boutena nous d'ailleurs, Kadiam Pemba, Oyo, ya John, passe ya kosakalate, balobi, atiki moi na dirba, nous sommes en train de veiller, kosa banquette, qui a solo atiki moi na dirba, toi atiki moi c'était passé, petit moutou qu'on soit, il n'est pas pasteur, je viens confirmer que il n'est pas pasteur, il n'est pas serviteur de Dieu. Comment un béga prophète raillé, oh apôtre, passe ya kosakalate. Donc voilà un peu, tout ça compter pour ça investigation. Yo ben de commenter à moi l'amour. Yaya, benga maman na biso bibi. T'allais, monsieur le curé, moi, maman Bibi, allé en Suède, au lieu de contribuer, moi, 10 euros, 20 euros, 30 euros, moi, 50 euros pour la maman Nabiso, mami Azonga en Suède, Azana Dokina, Yazonga, Akende Kobongsa Foye, Naye, surtout la veuve, Mobile Naya, Koufaki, Boyebi, Anga, Koufaki, après crise dans Moussala, et puis si passe sur ma veuve, n'a pas orphelin, donc il ne t'a pas au Pambolayo. Benga, maman Bibi, sur le mot contribuer à moi 10 euros. N'a sur pesa ma bibi so ça ma bibi te benga biso pe ma bibi o aza in charge o aza la charge makambo wana pona to sunga mama na biso mami azonga bongo na Suède. Voilà, ya to komete na osika bolisolo kaka makamba pasteur oyo ya ere moto banini bandeko basamera na catholique bandeko basaba catholique basana raison ere moko ya po makambo super na catholique za na ngote un moto kofinga ba catholique mais un masaka na logique na bango ya ata yo moko biso ko lipa ba catholique to kombe makama be biso yeba raté un catholique za quitté ya solo bandeko to za rappeler vérité ya moto ba pembe za pembe na pembe kaka makambo église oyo ya ndeko pesi solo ali mwana ntsuko ya libota oyo babota bango soki 9 de bakufa batika la 7 basa bango na poto papa fiston beta liso na ngai biso li bana lemba bana super bana lemba salongo donc bana lemba kaka bana lembe bele ba biso solo oyo papa fiston e pesa biso pasi ngana lapa makamba ba église oyo ba nzambi biso ndako na biso papa fiston to kolaka na église catholique église oyo ya lemba comment ça nini Saint-Augustin. Papa fiston, tu vas voir que le Saint-Augustin, maman la bisora, maman église, donc à colisa biso ndonga pour papa kufa moi kala. Tu ressembles à notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, qu'on soit toko kenda na église avant to la avant to lia makambi église catholique na Saint-Augustin, ba yebi biso papa fiston, liso ozo betango, ba ndeko ya lembe ba koyeba yango. Alors, chance est ko sourire. Papa fiston ngala le koma poto nazaki mwana muke na ba 13 ans mais nzamba sala biso chance famille mobimba e kenda nango poto to sala na poto sauf maman na bisonde atikalaka. Alors bref pour ne comprendre solo papa fiston ke bana bigis binzambi. Alors tellement biso to kenda poto biso ne surtout to kenda na biso poto biso surtout. Alors to comment na besoin ya maman na biso tikala itaka veva tikala yemoko do to lecto c'est pas mamingi akutu ya na biso Yami balé oyo akolisi biso pas fiston ngam na pesi di solo na kolip na pa mama na biso te na kolip ba ya na biso talaka ngam mwana mukedo ba ya ba ke bele ba ya ba ko bersenga na komela ko na mwana suka kutu ya na biso mi balé oyo pena boko li biso azaki na gisasa na koli mingi pa na ye na benga kai mama tango ya poto ba ya ko benga na ke poto ya wana tika na gisasa. Alors tolma na poto tuzaki ebele ba yo ki posa ya mama basali ba démarche ba yaya ba bengisi mama akeyo api na poto afanda mwa muketo mona ya to mona mama to separa mama na biso afanda pendant une année papa fiston to bana fa na lemba moko songolo lupanga tellement munene tangu mama monike lupanga tikali yemoko muto azate kaka yemoko na grand frère et consort ça le problème yate aye côté ka lupango na biso wana asombi lupango kaka na lemba lisusu kaka na lemba mais quelque part.
lupango munene azofanda kuna yemoko kaka la grand frère na biso papa fiston tant yaya landa lisolo très bien et ça m'a la lemba tangu maman na biso akepoto grand frère na biso wana quand même a comme un grand garçon déjà 19 ans 20 ans quelque chose comme ça et donc pour aller moi na suka tenga 13 ans 19 ans 20 ans moko boye atikali yemoko grand garçon comme à 20 ans il peut s'occuper de lui-même parce que ba locataire ba la ki wana donc a osambongo ba locataire à se débrouiller, c'était quand même très bien. Notre grand frère là était très intelligent, papa fiston. Tout le monde qui est classe ensemble, très intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, maman a vu ça à comme la poto, maman a dit poto, tu vas refaire la liberté. Maman a dit poto pour la kaka, tout le monde est là, à saler moi inanément la poto. À comme maman kwenda vutu ka kwenda. Ayaka poto azonga ka tobeng sakai po talaka ba nous na poto. Papa fiston, grand sœur na biso oya bokola ngai, ezaki na Kisasa. Grand frère na biso patikala ki yemo akoma ko la fils à papa, fils à maman pardon. Azaki mingi na mama atire na lupango na biso na ba locataire kuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Tokola na catholique. Nyonso tout catholique. Grand sœur na biso oya bokola yenga na benge mama, to ebite akomaki kosambela na église moko na lemba ya na kotanga comme église wana te poto boyi kotanga comme église batu mais bana lemba ba yebi solo o yebi yango église moko na lemba esala ki succès ko sakrate so na stermi so na super boy ba bana ko bikola wata ko sakrate doki ezali ko so ke église wana te moi été jour mo grand frère afandaka boy amona grande sœur na biso wana o bokola biso aye yo fandaka yo moko boy ndenge nini ngala komona na kosamba l'église wana yaka to ke l'église wana ndenge mama pasa na poto o lexaka no tangu na église wana bon grande sœur alobita osani ndeko mobali oyo ya mwana 20 ans akei na église wana ya na bango bakompe l'église pasteur asambeli bango console papa pasteur aji bango ayambi bango akomisi yedo parmi ba intercesseur c'est ba intercesseur so ba diacre donc muyana biso 20 ans pe akoti na ngomba wana na sœur na biso papa fisto ba wumel na église wana ko sakrate ba wumeli pasteur na bango so déjà pasteur a initié bango so ba comme ça bango pe ba délivrance a comme ça ba intercesseur so ba na habité pasteur a pesi bango mandat pouvoir abi ndenge siko niveau bokomi oyo do no zana oko délivrer mutu ata mutu ana limo mabe ata mutu ana demo ya tous les mutu ali boma za kamuni mabe oko délivrer na kombo na Yesu pouvoir na pesi bino ya yo bon na pouvoir ata yo moko et surtout que notre grand frère était très intelligent grand frère na ngai ponga mona suka ya a pesi bango pouvoir wana. Bazo continue. Papa fiston soke loko nini salaki bango on ne sait pas. Et salaki grand frère na ngai. Grand frère azonga akoma pe intercesseur akoma côté donc akoma côté bato batia na baveni wana. Akoleka la vena côté nzamba lingi yo bongwana ya ki Jean Baptiste kakate. Ya akoma côté na lemba bayeba ki atia na lemba konso. Jour moko boye et salaki na mutaliboma moko bandeko na ba 2017 2018 we mutali bomba aleko tamona mikota super lemba bate bele ba mutali bomba wana oh papa fiston grand frère na biso ye akenda pa mutali bomba wana azu mutali bomba salité ya kosakanate mutali bomba salité ya kosakanate aye na lupangu na biso akoti na ye na kati ya ndaku wana ba locataire ma esa biso akoti na kati ya ndaku ono ye ifa délivrer mutaliboma oyo ana ba suma be ya na ndenge nini délivrer sama za boye na ndenge nini pasteur ko tumza pese nguya akiko délivrer mutaliboma wante oyebite ba esprit na kati na ye encore liboma e bana na mulunge te mona ngote so mutaliboma ezia mulunge akati forme ya ye pera ba mulunge kota sala ba couche yo ko délivrer kabwe papa fiston ya na biso mutaliboma akoti na kata ndaku na salon soki a délivrer ndenge nini délivrance ya ndenge nini on ne sait pas wana siko ba locataire mbaoloba grand frère na biso azum mutaliboma wana akati suki a rasé la coiffure bien kovo a sokolié a bilamba na boaki grand frère a pesié bilamba o ya ye a lati a bimsi mutaliboma akei
Mais Moutali Boma oya bimi. Ce que grand frère parti est normal. Article n'est pas normal. Si vous savez que na poto mais grand frère na bino awa ayaki na Moutali Boma oya la quoi super kuna o a délivré mais a pesier bilamba oya a sokolo la salle de makamle surtout. Atiki botutu wala to non sait pas Moutali Boma accueilli. Ba mona pesa Moutali Boma anate. Ce qui va délivrer, ce qui est délivré on ne sait pas. Maman si quoi avant des pratiquement il a na poto. Et puis quand maman mikosi ba kol no malili wala kokina eta bino na zonga so ki sasape na fandi trop na zonga ki sasa ke mona mwana ngambali. Tangu maman azongi ki sasa ba fiston. 3 mois kaka. 3 mois après maman ko zonga ki sasa grand frère na biso ba mone e bandika lokola G. Bulunge nini bo mulunge akati forme nini banere o banere libome bandie. Papa fiston ne sait pas ce que ça dit transfert. Liboma longe pa muta liboma wana et yé pas grand frère na biso. Papa fiston na ba soki na bi liboma. Grand frère comment être na niveau moko suki bizarre suki nene on ne sait pas donc muta liboma e ba kanga ba chaîne ma be ba bani ko tambo donc ba geste ya muta liboma wana et comment ki ya grand frère na biso. Mama silika ya kosakarate ayebisa grande sœur. Oya bokolinga na mama. Ay mais nani ya mema kibinu na église binzambi wana na kolisi binu na katoliko tokena ka église wana o maki mo wana ngakuna pona tala sika boy mwana ko maintenant niveau ya ko délivrer ye moko pasteur oya bango est-ce que délivrer nani o délivrer mutali boma o to yebi biso awa pasi ya ko sakarate ya sangwe panzana na lemba ya ko sakarate sangwe panzana lemba super grand frère a commis liboma a remplacer Moutali Boma wana. Mo sarama liboma sili azongi na ndaku au moins maman ko mettre na niveau a sokola grand frère ala tisi bilamba mo ko fanda pela boza propre c'est normal mais mo so tombo ba fisto mawa mingi pona nini likolo ya l'église yaya n'importe qui attaque yo maboko te surtout boti bébé na yo ono pasteur aya ko sambela nandeni yaya yo ko sambela pona yo mote. Na ça ablo européen pasteur pas ça mutu ko yo abotama kina mai na makila ko mpe mutu okosama pona mwana opé c'est normal yaya est-ce que commis on a un témoignage numéro 4 ya apôtre Chico ancien magicien ndenga lobaki be église musto kenda boye oh non to sokola ba sokolo na maya bibembe témoignage numéro 4 za la chaîne d'Abiso ketala ya prophète Chico ancien magicien lobango bando ke bele ba sokola ba baya bibembe témoignage ya kuna et otala makasi ko itala témoignage numéro 4 yo on dit bara n'importe qui a tchoka libo ndengwa ta la conséquence. Papa Fiston to tika la mauvais souvenir avec l'église oya biso église de réveil onini mauvais souvenir yaya comment liboma. Alors, tel que ça na to ko normal que non to la gafa na biso normal a comment liboma pas le gars ko délivrer muta liboma so ba ça peut transfert à liboma on ne sait pas. Elle on appelle que na on appelle que qui ça on appelle petite sœur au tipo poto boni o linga nini pesa $20 mais otali pena bo grand frère mo so avandi pena bo ya type blamba au moins on dirait à ça normal mais so mon gars geste ba o ça sous mutu normalité liboma zalia pas fiston liboma ya liboma pasi siko yeko sala ke grande sœur na biso o ya maka d'église wana o pasteur comme ça qui est mbiku de ce papa délivreur ce papa ce qui peut ba benga manani ce ba intercesseur so ba nini quand c'est wana chance ko sourire à kepoto na famille na ye grâce à la soeur na poto papa fiston grâce na biso wana asala 10 ans na poto grand frère na ngai wana o na landaki papa fiston azwaki liboma na Asia. 20 ans, 20 ans, Asa na liboma na plus de 30 ans. Imaginez papa fiston. Bozala muta liboma na ndako plus de 30 ans. Souci ya ndengo wana. Liboma pene ya liboma likola l'église oyo. Papa fiston beta lisolo benda batumato penye batumato donc bayeba. Ozali émission éveil à conscience. Osambelaka oui, osambelaka epa nani, osambelaka na église nini, est-ce que komi? Osambelaka na église nini? Est-ce que komi?
Nana est-ce que tous les gens qui se dit naza pasteur, naza prophète, naza boy, naza prophète ya solo, naza pasteur ya solo. Ya yebela. Mais bobo ça raté parmi les faux, les vrais bazali. Au combien voilà, mbote na yo prophète Alijo, mbote na yo apôtre Charlie Moubiala. Vous comprenez ce qui est tout na ndingo wana. Voilà. Papa Fiston, grande sœur na biso oyo abimaka grand frère na ngai. L'église wana na lemba oyo ba comme ça qui intercesseur, ba penser que mandat pouvoir à ko délivrer, oyo rien ko délivrer mutu ya liboma, ba ça dit transfert à liboma. Ti le homme bon à shooter. A ça dit 10 ans na poto, a qui posa ya maman. Ono na kende kisasa, na kende komona mama. Et tumbae. Papa, isole bandi siko. Grande sœur wana abenga maman. Maman ça va? Na zoya kisasa déjà kotala balakala na Air Ethiopia. Net na zona Air Ethiopia, donc elle est Éthiopie, donc ça la longue lelo, na va koma lobby nango quelque chose comme ça. Le problème est zati. Alors, tellement le pongo ale munene na sekino maman tekele le pongo zaki nango asoma le pongo mususu ya prompte. Maman tekele le pongo yemoko na grand frère wana ya liboma. Abengzaki ba cousin moko ba cousine moko ya lointain na mboka ba yaki wana ta mama sakama mo mukolo ba ndeko fana pena mama wana kala ndako wana promesse ate donc comme le kola 4 donc mama sakola ki pe déjà grand frère na biso ya liboma na deux cousines on bazala ki bana ofanda wana grande sœur na biso oya mai grand frère d'église amati avion Air Ethiopia pas comme la tongo na ngolobi na Kinshasa papa Fiston basoli pena maman na matière avion ça va OK lobby ça va dans l'aéroport na 3h du matin papa Fiston donc lelo maman ya matière avion lelo pour comme lobby na 3h du matin grand frère na biso na liboma ake na chambre maman zaki ya olala abimisi maman na chambre abendi na salon abandi ko beta maman chose grave avant de beta maman azuna nous azu clé ce que clé ngo ndenge nini ce qui ndenge nini on ne sait pas akangeli ba cousine wana libanda ce pas on ne sait plus libanda akangeli bango abisi maman na salon abandi ko beta maman na nzete ya babenga ngo nini na mututi ya liboka azoko beta maman beta masa ko déjà maman siko so bana so benga na kombo na ye mais o sala nga bongo pona nini nga maman na yo osala nga bongo pour la nini nga mama na yo siko ba oyo ba cousine ba na chambre ba benga funga la porte chambre mais funga ba bloquer les bango chose grave ye ya na biso wana liboma azimbeli na cousine abandi ko tuba mama mbeli azoko tuba mama mbeli azoko beta nzete ya liboka s'il vous plaît mama siko azolo bazo ganga osakana te ba voisin so ba nepe ko yokai so ba nepe ko yoka te on ne sait pas siko yo ba o kotoyo moi ba funga la porte bima ezati a tout ma ba mbeli a tout bi donc e bana papa Fiston ba cousine na so na mboka ba 3h de 3h till 5h du matin tangu 5h du matin koki a funga le porte a bimi akimi quand fa la so a bimi akimi mama la goni ba monika fo mouvement te mama ganga gitu ganga trop so ko ba voisin ba ba ndi po ganga ba voisin ba yo ki ka Congo de Salakawana ba ye bafunga bakuti maman na bango cadavera ko sakala te do makila ko fana noté ba gangi bafunga so porte bafunga le porte ba bimi nini ale ba kusi ba expliquer qu'est-ce qui s'est passé ya na biso a tout bi maman ba mbeli ba ngimbila mama sa nini akufi me e bembe saka wana mbila ki retard siko ya na biso oyo amaki na église wana fala komat na tongo siko akomi siko yo na aéroport Anjili ba ko so ba moni maman na bango te bon tellement asa bon na kin azu taxi ayebinda ko parce que maman on sait des chambre ya rolala ba normal azu taxi abandi ko ya ba ko na lemba tango ba kote na veina bango lemba wana grande sarabi aboni tala ba to ebele tala ka abandi ko ayeko beta ba na 3h 5h donc mbila pa ka retard ba koma kina ba 7h wana ayi akomi na 8h wana amoni tala ba na veina na veina ba tebele bo ndengani tango andi ko pusana amoni batongo liboso ya lupangu na bango pour la grande sœur wana elle se dit mais
yango leki na biso asai le sunu nini est-ce que liboma na tombo kite po yebike leki na banga saka liboma ba otanga ko leki na bango to otanga ko na awate ba otanga ko leki na bango ba otanga ko leki na si otanga ko le pango wana akita tuni nini ono Kingandi abomi mama na bango abeti ba zeta liboka atubi ba mbeli gantra kitata ka jikat mama poto akiti e bembe na saloka ndengo ya mama ya ko vimba kota ka ba mona mère bango nga vimba makila partout na salon papa fiston ganter na biso ona benga mama kolisinga akoi kambaki kao ake akbakeli mama na hôpital du cinquantenaire mbile ye ezui mama ezui kora mama bakena na mama e mbasa ba investigation e comme ce makambu ya l'état bake ko luka gafa na biso mutali boma ba lukai ti bakanga ye grande sœur a sala 3 jours na hôpital pour la muka tango conseil ko zonga ala muki elle n'en revenait pas. Comment est-ce que yaya aboma mama comment est-ce que leki wanga aboma mama abeta ka nzete ya liboka tina bambeli qu'est-ce qui se passe oui tu as atebe ka liboma mais partir ce niveau oyo mutu na liboma tolala ka yena ndaku toliaka na ye mutu mama sokola ka ye moko na osaba kakala bilamba bo atiki mandefu makati doki mwana na ye tara mwana yo ta koli ata mwana yo akoma ki de nini wana de ba 50 ans déjà 53 ou 54 boy plus de 30 ans liboma yaya Passi. Mais bino beto boka yuka mwana ba prophète ya solo bazala bango lokola ba prophète Alijo lokola ba pasteur ba apôtre Charlie Mubiala ya bota la radio lokole ya à chaque fois sur telle émission oyo kubo mo pona yo mo te partager peut-être les autres ba di so ande ko oyo bande comme suba na kawana benga ba kopé numéro ya prophète ya prophète Alijo topé apôtre Charlie Mubiala ya okozo efata na musika ndenge baninga musuba ozo ba ressentir ya prochainement to ba témoignage boyoka bato o ba ki efata na musika ndenge ba témoigner to tona na mission lobby est-ce que vous comprenez papa Fiston ndenge ya bomi mama e bembe komi ya l'état qui a sali ba enquête makamle surtout mutali ba ka paquet ba kangi ya na libomo na ba kangi ba te na prison makala. Alors, enquête de Sili, to senga ki corps na biso, to kuna mama na honneur, ba pese ko to kundi mama na honneur, biso nyo surtout to kitaki na kisasa, to kundi mama to leli ya rosakalati tala mama ye mona mama akon ko se décomposer po ba mbele de kaki makasi ba tubi doki. Azo betala nzata di boka, azo beta ngosko mama. Mama passa col déjà. To kundi mama et Sili. Si content de son ndako to fa mais mama ya ngo azali boma, leki yango azali boma. Asia bomi déjà mama to sa suni ye pa konti na kashokuna asa liboma na makala to tike kala makala kuna to keneka go bimisa ida après tout azaka ndeko na bisoti azaka mwana ya mama na biso sa ningini papa Fiston to kenda kota ya na biso na prison ya zaki très intelligent o akoma ki liboma tala ka liboma na 20 ans tina ba 50 kingani aboti te abali te tangu te zate mutaliboma pasi papa Fiston te ya ba to ba ba église okendaka n'importe qui a imposé ma beau côté yaya yebela to ba lo pembe est-ce que komi to koma na prison yaya papa Fiston to kana na prison que ta grand frère na biso donc grand frère pour na ngai petit frère pour na ba yara biso mususu grand frère wana petit frère wana a reconnaîtra biso papa Fiston mutu na kombo na ye abenga na kombo na nga abengi ya na kombo ba biso abengi na kombo na biso to se me wanga na tuni yaya mais comment est-ce sali bongo ngeni yo bo mama na mbele ndenge na bi oui na bomi ye bana sakala nga mingi epike mpuku wana na bomi na betie ba nzeta liboka na betie ba liboka na jusiko yo mbeli na kati mpuku wana abi bomi oza mama te abi na boma ki mpuku na mwana mpuku yaya tala makongo na vie molimo wana utaki wapi toloba nini ya tala makambo to na vie est-ce que molimo mutalibobo wana et réclamer maman wana to ni video mama bango akobe abaluki mpuku ya zo mona nenga ke na chambre azui mama na mbetu azobenda mama amoni mpuku akangi mpuku ya ache mpuku wana azoko beta mpuku nzeta liboka azoko kata mpuku nzoka esa mama oya bango ya tala makambo niveau ya maniveau to mona sorcellerie niveau nini oyo sikoto lo banini entre parenthèses pour maman wana
akomaki kwenda vutuka kwenda bato ya quartier est-ce que bande kwa quartier bakotaki na demo wana ba utiliser ndeko na bango abu mama est-ce que ma famille ya mama mongote kindoke kotaki ba utiliser ka ndeko na biso ya liboma abu mama to ngani pour jalousie ya jalousie zalaka mutafa koma ndoke bandaka jalousie ya jalousie wana mula pour nini ye bana yeso bazana poto ya biso na poto te po ani po babek sa biso te po ani babek sa ba cousine bango te ba cousine te babek sa mama na bango mama mukonde wana ke poto azongi nini ngaba na bafandika awa ya mutu mutaka na chance na vie na ye ya est-ce que komi bana oya yo ta baninga ba okene classe bana okene classe te po ani to yo pe yaya yo pe mama tango papa out na classe to que classe yo bana okima classe pour nini. Est-ce que nous avons dans la classe? Est-ce que vous combien? Voilà ce qui est bien, vous comprenez. T'as un niveau combien? Et puis si ils ont compris que mais nous amour c'est là qui wana. Bah non il faut que vous me sachiez mon maman na biso. Bah que vous avocat ça dit ma camunio surtout pour maman bimba. Voilà ça fait déjà 3 mois maman Koufi. 2 mois 3 mois le baki. Jour oyo avocat qui est pour ça ya na bango na prison wana akena prison makala boy akuti ba cheno ya na bino sa kufi déjà yona nini na butu wana asalaki des ordres na prison alinga butu na prison ba prisonnier ba betiye ba tumbiye ya tande ba kufi donc mama kufi mama ko mpuku akufi ye mta baba mama akufi na ebité ba boyaki na prison pour en que ça s'est passé pas fisto ta la histoire ya famille na biso et ça très ça passe histoire. Ça passe. Il y a un abus à vivre dans Liboma pendant plus de 30 ans. Plus de 30 ans dans Liboma. Il y a Liboma, peine à Liboma. Sur le Liboma, et ça y est, et bomi maman nabiso. Maman, a maman poukou. A so bête maman dans Liboka, a tout à kati maman mbeli. Liboma, so qui wapi, a quelle église bon la lemba, kuna l'église la lemba, ba commission intercesseur, ba tieri ba boko yono ali au comme la ba pese mandat. Oko délivrer batou ata liboma ngo za ndenge nini yoko délivrer ngo ya ata yo mokope ya lelo za kawande ko ya peto za yo o pasteur balo na taka mutema na ngapa na yo za go person nini boy non te ya délivrance mususu yo za divorce de tika ba ko délivrance ba sa da yango ba exorcisme tika ba ko délivrance ba sa da yango ya ko kindete o message na église na yo catholique na yo ou bien sambe na ndako ya tellement capable. Il y a des gens qui ont benda batu matoi na pexi batu église te mais yebe église no kende église no kende to la sabi no awa dia so kati église oyo bakoi saka batu so pasteur sa ibo koi pasteur sa ibo lali yo kuna nzamba zali est-ce komi vous comprenez est-ce que les solo était yote ils sont aux ba conseil belé ça il le belé fungolo mémoire et fungolo mémoire ya kiaku kiangani est-ce que komi c'est que bien biso na biso esuki awa merci na Chris Larize Pelende réalisateur de émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende merci na Claudine Larize Pelende la fille à papa script ya émission oyo nyoso tuwana sous la coordination ya Mamari Naoumi Larize Pelende la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage est-ce que bokomi c'est que bien tukutani prochainement ya ils sont au bête oyo ce qui est intéressé peut-être et ko intéressé de komoko songolo et si kamoko pakala ya on senga kana ya au partager merci na Michael Joss sponsor officiel ya chaîne oyo merci na Genesis Hotel partenaire na biso merci na Mama Charlotte Caputo yo personne na besoin ya okoma partenaire sponsor publicité na yo eleka awa na radio lokole benga biso to so la ka na chaîne commerciale mais communautaire est-ce que komi c'est que bien to boss na te SOS ya maman na biso mami o ya Suède oyo pasteur a uta fait ici na urbain ake envoûté bana na ye abandi ko abuse na bana na kata ndako na iti story baboye pasteur John wana na kata ndako ya maman na biso mami bandi ko ya Suède président ya communauté suédoise président va congolais na Suède ofandika ka boye bota leka oya mapauchon bo brutaliser été mami azonga na Suède et bote ba ngi to sala est-ce que bokomi ndeko na partout dans le monde entier na États-Unis d'Amérique na Canada na France na Belgique na Afrique du Sud na Australie na Sénégal partout to sunga ya ata moi $1 ata moi $10 €20 €100 to sunga maman na biso mami azonga alors pour tout contact
benga maman na biso Bibi numéro na eza SOS kuna bomo na ngoso maman Bibi te benga surtout trop numéro maman Bibi oyeba ndeko peta mwa bukie pona maman na biso azonga akende ko s'occuper na bana et surtout maman wana azali bongo veuve. Au combien c'est que bien. Allez, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya boto koma wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozali wana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo winter ngebanda. Vous comprenez? Siko na Afrique boye elo ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo net t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba que chercher à Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh so revenu au côté na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so la ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh yo moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na meshentel na meshentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que bokomi c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix.
il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop, choisissez l'article de votre choix, on va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayiba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, baza mi balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.